discussion, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mobutu à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, et Ningi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botama na Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kaina Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kaina Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, ilingi koloba N-O-N. Nyen. Tolingi nini, nyen. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Moko. Mamabo. Moko. Ekolobo. Moko. Partibo. Moko. Bokonzibo. Moko.
Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadindeng. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a le lot nakozongela sous publication, il y a gouvernement, il y a Ilunga, au président de la République, Nabiso Asali, qui est au Monique, Babilongi, il y a Sika et Bimi, Namboka Nabiso pour Bazwa, place, il y a ministère. Oyo zalaki na ba médiocre oyo kanambe mais peuple congolais boyebika peuple congolais a commis ko profiter na likambu nyoso tout oyo zo sala manamboka na biso na politique surtout oyo président de la République azali ko sala po ba polémique po ba sala polémique neti match à football neti discussion à musique yangwana lelo 5 minutes à lelo nazali ko beta susu c'était na expliquer bien parce que 5 minutes ezali cours ya éducation civique ndenge na epsaki bino ke na kolembaka bino te bino muto bokolemba ngai na lingi lisusu na loba na peuple congolais bino bokanisa te ke président na biso azali muto mboka nini ou bien président na biso a witawa président na biso aza kinois azali yaya azali noko ayebi makambo nyonso surtout biso toza koloba bino bokanisi makambo biso tozali koloba ke Ruberwa azali rwandais Ruberwa balingi ete na peuple congolais bokanisi président na biso ayebi yango te président na biso ayebi yango na yebisaki bino bozala calme Ruberwa bokomona ye ndenge akodémissionner ye moko na malembe parce que stratégie za makasi tout autour ya Ruberwa. Mais batu bazali koloba makambo oyo bokoki koloba te bozala calme botika mutu asali makambo est-ce que bino bondimaki bokozwa ba ministre oyo bomonaki wana babimi tokolo babato ka bazongi tokolo ba Ruberwa tokolo ba na masalanga Thomas Luwaka yenda zongi et puis na ko expliquer bino bomoni ba ministre ba yesikoyo ba ministre bazalaki kosala na kanambe soki babadai ko se comporter na ndenge mabe boye bake parce que kanambe azali première fois quoi na mboka na biso muyibi ya liboso oyo justice ekokipe ezali kanambe ndenge na epsaka binoka l'exemple vient en haut ezaneti yo parents ozali exemplaire te okoki ko pesa ba leçon pas moi na note parce que moi na nolem so ko zong solo maloba po bana poto abaloba baba yo moko papa ozomitala te donc biso sikone tozui président oyo ozali kolo maboko pembe akosala makambo malamu bato bazali na se bakozala na tamoko kutu yako yibate ou bien kosala bêtise te Ruberwa toyebi Ruberwa donc rwandais assez naturalisa congolais mais ba poste mususu ya mboka na biso oyo ya likolo akoki kozwa ngo te zaneti biso na bamboko tozali ba Suisse d'origine congolaise bazali ba Belge d'origine congolaise mais ba makambo mususu mona omeki moye ba tchao na kati ya carré na bango ezate parce que ozali américain ozali belge ozali français kaka na mukanda mais na makila na bango bayebi ke ozali kaka congolais donc tozala calme totika ko polémique président de la République na biso bomoni déjà ndenge azali ko bunda na kanisi bino moko bomoni ce qui a zali makasi tembel tokenda na cohabitation to sali tout ya sali nyoso tout amemi bango na coalition donc totika ko condamner mutu par défaut totika ko condamner mutu na masolo non a salité déjà bomoni makambo a salaki déjà sans gouvernement eza déjà makambo moko ebele o kanamba salate pendant 18 ans nazo pesa bino kaba misusu balobi ah César grand prince César ngadi club watiko ko kotela master no Thomas Luwaka nazali ko yebisa bino Thomas Luwaka ngana yebi Thomas Luwaka azali mutu logique atanga na poto azali mutu moko kola bien aza déjà na ba logique ba Thomas Luwaka sole mususu bazali sala ba contre-temps parce que kanambe yemo kaza grand fa quoi bino boyo kansa Thomas Luwaka za yuma donc azomona kalingo sala musala bien donc mutu lokola donc kanambe donc sorti du néant Rwanda yana ba bota comme milliardaire donc Thomas Luwaka ye ango sala musala bien azomona ke kanambe azo yiba donc azo fakola bo siko bino bokansi Thomas Luwaka za yuma yazo yiba Thomas Luwaka ko ozata parti moko dimité toza ko encourager yango te mais ezali système o bazalaki nango parce que tant ozo sana kanambe yozo ya ba logique moko ya bien obiteke kanamba ko bareyo kanamba ko cho poison zo mona ke oh menga nazo tambola bobo na bo donc parce que bato balanda ndengi mutali kolo azo tambola donc boza na bino calme donc bo mona ba ministre oyo nyoso tout babando sala na kanambe babando sala n'importe quoi avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bako sala yango te parce que bakozwa tout temps ya ko sala yango te parce que oyo ya ko meka donc état de droit akokende na boloko wana ezali sûr et certain donc bino bokanisa te ke
président na biso ayebi te ke bato mosusu balingi bango te obe président na biso ayebi te ke bato ebele baza bafakwa jamais bakokaki kozala na kati ya gouvernement. Nakanisi tout le monde est d'accord, nakanisi 99% ya bato babimi basalela jamais mboka na biso toyoka bango na makambo mabe te. Donc président de la République a renouvelé classe politique nyonso tout oyo ati wana po bato tout basepela. Donc nga nazali kokamwa mais boye ba ke ngana kolemba bino te bozomona neti liseki ezali seki te makambo toyuti ko subir ke ndengi président Félix Antoine Tshisekedi azuli pouvoir sans makila etanga bato bazomona neti liseki boye bite ke to bikaki na liwa ke bato bakufa. Donc tous à la calme tolelaki gouvernement bimi na kanisi bato tout basatanda ki ceux qui ba retrouver bato au kanamba sana bango to monique presque 100% bato nyoso tout au basala na kanambe bazalaki te. Na yebisi bino kaya Rouberwa bozala calme boko pesanga raison boko mona Rouberwa akozala ministre ticket azosala le côté ba conseiller ya président mutu bazosala makambu nyoso tout na place na ye ti akobaye akodémissionner bato nyoso tout babando komona ke Thomas Louakou yozo kotela ye aza muyibi mais akozwa temps akosala makambu wana te et puis Thomas Louakou en état d'esprit na ye wana masala nga na yebi donc soki makambu eza bien aza mutu logique bato tout ba yebi soki botuni bako yebisa bino ke Thomas Louakou aza mutu logique ceux qui l'aiment so banaki ko se comporter na ba marque moko bo parce que première fois quoi ezali kanambe et puis kanambe mutu azali ko permettre bato tout basala mabe parce que yemoko azoko yiba bon siko yoka si siko yibite o sandeni et ko sala loko moko te donc yé okomona donc ekosala eloko moko te yo osala ndenge il faut olanda makambo kanambe azo yebisa yo. Donc ba congolais na yebite on dirait to yebi eloko to lingite bino bozo kanisa penza batu lokola oyo bazalaki na kanambe na bango wana bozo mona neti Athénée de la Gombe place bana babanda ko tanga kelasi batanga kelasi ozo mona terrain ya Athénée de la Gombe bateka yango yozo mona ngo normal. Est-ce que Mouto, président de la République, ou Atanga classe net, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Congolais, a koko côté ka parti Athénée de la Gombe. Et que ça la kanambe parce que Atanga classe Mouto moko sans cursus scolaire, encore moins académique. Donc, il y a un homme qui est Athénée de la Gombe, teka parti Athénée de la Gombe, biso ezalaki fier. Donc, il y a mouné ne bazar au teka yango. Est-ce que président est normal ou bien à koko ndima makamande ngwana teka yango pe eleka boy. Donc, vous avez dit Gilf boye biba na mbinza Gilf wana penza zaki place mo zomona ya ba américain ba tout le kola donc ba Zoé Kabila ba zwa yango et koma ya bango. Est-ce bino bomona ngo normal. Bino bo kansa makambo ndengu wana président na biso azali mwana kin ayebi makambo ya mboka na biso bino bokansi ya zoeba makambo wana te. Makambo wana nyoso to ezali ba bien malaki batu wana nyoso tu ba kolandela bango tango justice na biso ekokoma malamu ba kopesa bango ba moyen nyoso tu donc ba miyibi nyoso tu wana ba kozongisa ka biloko wana tout parce que ba plainte ko ya ba kozongisa ka biloko wana pe ba kanambe wana donc premier muyibi nazali koloba ya mboka na biso za kanambe soko mone ba misusu wana bazali ko yiba ba osala bango eloko te parce que ba bandoko yiba pona kanambe bazo yiba ensemble. Président na biso makambo wana ekozalaka jamais pe ekotikalaka kozala jamais donc président na biso za maboko pembe donc batu nyoso tu oyo bazali wana boye bake bakosala musala na bango malamu et puis nazali kopesa message na ba ministre bati bango na ba vice ministre bokanisa te ke ndenge bati bino wana ezali masolo akala oyo bozali siko bozali na gouvernement ya ilunga botana ilunga père wana bilunga père wana so botali face na ye aza mutu logique donc ye longi na ye na makambo na ye eza compatible te na kanambe mais azalaki na kanambe parce que azalaki na choix te azosala musala bien te parce que le mususu kanambe azalaki wana mais siko avec Félix Antoine Tshisekedi makambo ekoleka bien ba ministre batibino wana bozali ko fêter bozali ko mela ba champagne bozali ko mela déjà ba champagne mais boye baraka peuple azo mela champagne te bino bozo ko mela champagne il faut bobanga de ba responsabilité ba pesi bino parce que gouvernement o ezali ba gouvernement o bozano sala na kanambe te o ezali ya le peuple d'abord il faut boye ba bozo mela ba champagne bo mela o malamu be boye ba ke bozali wana pona ko salela peuple musala e banda puis to mona pe ba preuve que peuple boza ko salela peuple oya ko sala ka faut pas bokansa te ke ya kanambe oyibi batiki yo parce que yipa zo yiba ya mbala oyo kuto wana nde bokoti faut pas kaka babwa ko libanda faut pas ka babwa ko libanda bo sepela ezali te ke bozo sepela boko yiba mbongo bo sepela kake ba pesi bino ba responsabilité bozali ko banga donc ezali ndenge ya kalate peuple congolais to vanda calme peuple congolais na sengi na bino to vanda calme to yebi nyoso tu oyo
ezali koleka na mboka na biso mutu aleki président Félix Tshisekedi na boule oyo aza nango ya pasi ya mboka na biso aza te. Donc boule oyo Félix Antoine Tshisekedi azosala mutu moko te entre biso ayebi yango. Boyebake azali noko, azali congolais, azali mwana mboka na biso ayebi nyonso tu mutu akobetela histoire ya mboka na biso aza te parce que banda na papa na ye kotala ndenge mboka na biso ezokende banda Kasavubu Mobutu ti na muzeti na suka oya Kanambe. Donc mutu akobetela masolo aza te. Bokanisa te ke bino boleki président na biso na souci. Non, bokanisa te ke bino boyebi makambu o président na biso ayebi te. Ndenge bino bozoka souci. Ye pas zoka souci kutu koleka kutu biso. Donc tozala calme, tolelaki gouvernement yango eye bomoni ke bato asika. Oyo elekaki na parlement ezali faute ya président de la République te, ezali bango bazwaki majorité na kati ya parlement, ezali président de la République te, ezali constitution ndenge salama et salamaki ba système à vote wana. Donc yango wana elekaki ndenge wana na Sénat, yango wana elekaki ndenge wana et puis boyeba ke Kanambe tozomona ye lisusu te parce que babandoko mona ye na makambo ebele sikoyo bazokomona ye lisusu te toza na tina na ye te bobeta kutu masolo na ye te. Donc sikoyo tozali ko marquer pause nazali ko tiela bino bolanda bande annonce ya émission donc scannage ya chroniqueuse ya Sika donc ya Christelle Kakuta oyo a rejoindre biso na kati ya grande équipe ya Kleboa original bolanda bande annonce ya émission na ye. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana proche, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta, le roi de la presse, le site internet Clébo Original. On pense César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission Sikanakata Cléboa, il y a des politiciens, il y a des musiciens, il y a des artistes et comédiens, il y a des moutonions, cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma section. Oh, elle est avec César Ngadi, Clébo Original. Bino moko boito landa donc bochaye maboko Christelle Kakuta azali mwana moko asala musala malamu azali na biso banda kala na ndenge na epsaki bino a continuer ki études na universitaire donc siko azongeli biso vraiment en force donc bo kanga kombo malamu Christelle Kakuta na émission na ye ya Sika scannage a rozana pona ko scanner ba invité na yenyo surtout donc sikoyo nazali ko profiter pona ko pesa ba félicitations nanga na grand chanteur au penza ba chanteur ya solo ba banda musique banda kala tilelo azala kaka donc na vient nga Gina Efonge le grand chanteur au ya charme Gina Efonge donc ba félicitations parce que ayewiti ko sala mo sala makasi na nzembo ya yembeli mboka yembeli kaka Félix Antoine Tshisekedi te ayembeli mboka beti histoire ya mboka na biso donc nzembo oyo vraiment batu nyoso tout bazali d'accord na kanisi bozo monango na sima ndenge ezali koleka donc ayembeli penza ekolo na biso a beti histoire donc Alexis penza zali grand chanteur donc une fois de plus vraiment ba félicitations makasi na Gino Gina Efonge donc biso tokoko beta histoire na ye parce que to yebi mama solo na ye donc Gina Efonge a changé mama solo belé na kati zaiko donc tilelo azali kaka donc Gina Efonge azali vraiment grand chanteur ya kosakana te donc ya kosakana kutu donc merci ebele na onyo soto sali ndengi o yembeli mboka donc sikoyo nazali ko loba lisusu parce que vraiment peuple congolais toyeba makamuni tolingi toyebi makamuni tolingi te to lelaki wana na kotika ka yango te to lelaki Kanamba longwa tambo aya tanana ya sikoyo tozui mwana mboka azali mwana mboka na biso sikoyo biso mwana mboka ba misusu bazolinga te bozomona ke tozo kota na division sikoyo ye aza mwana mboka 100% sikoyo ata mwana mboka mususu pa ye tokolinga ete donc azali mwana mboka siko tolingi tozwa susu nani siko mwana mboka ye wana soki yo moni ko sana mayele bele pesa mwana mboka mayele sala na ye ou bien benga ye ou bien kende luka ba conseiller na ye o bakisa ye mayele mais biso ndenge tozala wana soki muninga zu yo polingo koma na place wana OK ezala raté tozali na mwana mboka mususu te tozali na ye pendant 5 ans et puis boyeba ke mwana mboka tozali na ye azali na souci neti biso soki toyoki pasi ye pe ayoki pasi donc jamais akoki ko trahir mboka na biso tozala na confiance na ye totika ya sala sali même pas 1 an
totika ina no sala to juger na ba acte na na ba musala na ndenge gouvernement bimi mais toza ko mona déjà que tozali na chemin ya malam. Rendez-vous mususu ezali na epsek bino pona ko se décompresser ezali le samedi 30 septembre ezali réouverture ya dancing club chez Jacques Oyo et Kangamaki Kala et Zongi Nakati Masolo, donc grâce à collaboration ya Willy Alumba, donc to sengi na bino nyoso tout, donc bozali komona donc rendez-vous ezali samedi 30 août à partir à 23h na Saint-Denis, donc boya na réouverture ya dancing club chez Jacques, donc vraiment biso nyoso tout kozala na to yokocha maboko na eloko biso to sepela nango batu nyoso tout bako sepela na yango. Donc, on a commis presque à la fin, il y a émission. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. On a commis toujours base mutu Simba Masolo, base mutu Lelo, et comme ça, président de la République, parce que Genève, tant base et lobby, à Bois à Genève, à Betichita Sima, à Bois ici Genève, à Landi base, et on a fait 5 minutes, Bisopé Tolandaka base. To koti sikoyo na ba place to pesa ba remerciement na ba dédicace na ba tu nyoso tout balandaka biso na ba o ba bengara na ba oyo ba bengara te na ba o ba participer na mayele o to zala en 5 minutes parce que ba misusu pe ba bengara biso ba pesa biso ba ide bobika na bandaka na honorable Ziko Mayele, le député indéboulonnable, vraiment azali penza ko salela mboka pe asalelaka toujours mboka na motema ya malamu. Tokeyi na Noisiel pona kopesa Patrick Kabongo mbote mingi esengo mingi tokutanaki na ye amoninga ye opesa nga mbote alobi vraiment na landaka yo, donc vraiment ezalaki esengo mingi na mona bato balandaka nga bazoya vers ngai vraiment Patrick Kabongo na Noisiel, merci beaucoup na fidélité na yo. Siko toke na mon gérant pour na repesa mbote na Yvon Musée Tutwana, donc yépe tokutanaki na ye, donc yépe vraiment aratisaka 5 minutes avec César Ngadité. Merci beaucoup Yvon Musée Tutwana pour na fidélité na yo. Donc siko toke na République démocratique du Congo ndenge na yebisa binoka ke pesa nga penza esengo courage makasi parce que soki bato bazana mboka kuna parce que ba mega na bango ezalaka pasi bazali kolanda 5 minutes avec César Ngadi ezali vraiment esengo makasi parce que biso a facilité ezali na internet mais bango ezalaka facilité ezalaka ebele te, donc nazali vraiment kopesa mbote ebele na Mbujimai na Dominique Ndumbi na kati ya Mbujimai, donc akomelaki ngai to sololi ebele vraiment Dominique Ndumbi na kati ya Mbujimai ba mbote ebele, donc à travers yo na pesi batu nyoso tout balandaka ngai batu nyoso tout balandaka nga na Kasai en particulier na Mbujimai pe na kananga ba mbote ebele na keisiko na Grini pona kopesa Désiré Lopoke na Willy Mayekika oyo bavandi na Grini, donc vraiment merci na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi boyebi ke petit na ngai Doudou Swami Doudoulé, donc au petit na nga penza tozalaka na ye avanda pe na Grini, donc akola na Grini siko azana ris orangis, donc ye batuana bazali vraiment ba batu na ye, donc vraiment batalaka 5 minutes ezali esengo mingi. Siko na keina Zurich pona kopesa Jean-Claude Kalala bambote belé Jean-Claude Kalala, merci beaucoup na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi na tikalika na kati ya Suisse pona kopesa mbote na Genève na Titi Moyo Mafuta, donc Titi Moyo Mafuta, donc ba fidélité na yo ya yo koute ezali vraiment ya ko lobate parce que vous allez na kati ya masolo. Donc bon, nakosukisa na Monsieur Jokol, ngana ben kekera Monsieur Jokol, donc Stéphane Jokol, donc merci à trop aux obligés aux alanakati il y a 5 minutes, donc mais il faut savoir que le bureau doit fonctionner normalement. Donc Monsieur Jokol, Stéphane, merci beaucoup na surtout au salaka na 5 minutes avec César Ngadi. Sur ce, je mets fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Je reste toujours friand de vos commentaires, de vos observations, vos suggestions, pourquoi pas critiques. Donc, n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre site ou sur notre compte YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe akobikate ezali li sekite bo sekakate me kanambe fozwa masolo na mbuchu tona dikosi. À très bientôt. Original. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati.
olingo na makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même biso ndongo zo même biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.